Soko boebi esika bouti te bokoyeba pete esika kani boze kokenda bisoto meseni koloba ekenda bato etikala bato mbote. Bonjour, bonsoir, ça dépend yangonga yé boze kolanda biso bino ba boze kolanda biso bongo na nzila internet ba mwangi si vous télévision de partout au lobby mboto mabota mabino ponini te bande ko boze kolanda biso na tonne te mbote na bino botika la bongo scotché na etando na bino vous télévision etando ya boanya pe ya bonsomi ya baindo tango yonso tokoyaka liboso na bino ezaka be na tina ya kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato. Lelo bolobi ndenge nini tomoni spécial ingeta spécial 16 janvier spécial 17 janvier tosangisi yango eteni moko tolobi spécial mpo ya kosombitinia bongo makanisi. 16 janvier 2001 assassinat ya Mose Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. 17 janvier 1961, assassinat, il y a premier ministre Yamboka Nabiso Congo. Et pas il manque 65 ans, ou à 1961, et pas il manque 25 ans, ou à 2001. Ba valeur mi balé to bengi héros Mose Laurent Désiré Kabila to bengi héros Mbuta Lumumba. Définition ya héros est-ce que fandinamitu ya bato. Lelo mikolo yemi balé lobi elekaki le 16 à Kibongo journée chômée payée le 17 journée chômée et payée ba récupérer ferien nango moyambo lundi na manaka ya bapaya. Est-ce que bilenge na bitelo bana na biso na bitelo baye bitina ya Mose Kabila aswaka liwana ndako na ya musala baye bitina Mbuta Lumumba basanga tombe bande ko balandi masolo ya lelo toze biso moko te ezali plateau spécial beaucoup constate défilé yaba biangemi et senga kitoza la penza et tuluku kasi contenu ya misala ya bato bake ngambo et kopekisate to yamba ba biangemi ba komeli biso lelo nesika mosala kilandi ngeleka mbote boni bino santé mbote ndeko mopandi sango mbote na bande ko bana biso santé zali malamu na kati ya bitumba lobi ko bayino. Dans l'entrée de jeu, badate ye mi balé bolandi ndenge tolobi toze ko kanisa ba héros ba yeba kufaki na cause juste pour ya ko défendre bato. Mais ce que bana na biso na etelo population congolaise est-ce que basé ko cerner ntina ya bato wana to tina ya ba férié il y a le 16 le 17 otoze ko fanda na bandako ngeta matondo mingi pona motuna kaka ndenge botuneli pamba te tovandi na bino na kata société yango to lekela ki pe na classe wana to na bitelo wana ya oto bingi le bapaya pe tozali komona bafuru ya bitelo wana u bazali bande kona biso baninga bakulutu baboti pe mbala musuko landela mibu lelo na Congo bato bebeli férié zaka mukolo kovanda na ndako ce qui to lebeli badatu mi balé le 16 janvier liwa ya Mose Kabila na kati ya kwasimi wa fonction président de la République pe bongo assassinat ya Mbuta Lumumba na kati ya kwasimi ma fonction ya premier ministre ndenge ba longola kena bokonzi kuba kena liboma bango lelo ba congolais pe na bité le tona ba kelasi na école ba taxi to ki assassinat yango na bovana ndako ba assassinat ki premier ministre ya Congo bovana banda boki misala ki pour assassinat ki président ya Congo mais bovana ndako ba assassinat ka yepo na nini yango ndesikali kambozali donc bité le ba taxi ba ki ba assassinat ki bato
Yangwana ezali férié puis bato baza ba héros. Ceux qui aza héros pour les pour assassiner ba tebele na mboka. Ba criminel bazalaka, ba crime d'état pe zalaka nango pe ke te gouvernement bomaki mutu moko songolo. Mais bato bazalaka ba héros te. Mais bato mi ba bengo ba héros. Pour ndenge ba kufela ki ba lobi ke baza ba héros. Ba lobi ba jour ba bomela ki ba mo ko ba journée déclaré férié chômé et payé. Voilà. Si quand le Seigneur qui est à la malam, Batoubaï va pona nini, ba assassinat qui bango, et puis pona nini kaka bato wana, ou bazali catégoriser le cas spécial, bango bazali ba héros, et non ba assassiner nyo sur mukili bazaka beroti. Nge sika wapi to le belaka que là sinabiso tozo tanga kasi to tanga malamu te, to bana so ba tanga kasi ba tanga malamu te. Très bien. Pamba te. Les locaux mon ataba mikolo o basala ka déjà bavanda banda ndenga bika ke ba assassinat ki mutalu ba assassinat ki Moïse Kabila mais azana lisoloté ya cause assassinat to pe on a vu ya Congo cause assassinat ngo sala ka ditini ndeskali ka mona biso za ya Kilandi tolobi ya wala loto se ko sombitini ya makanisi ali masolo Moïse Kabila assassiné. On dirait tango bosimbi etelo atangisaka oyo loposo pemba lingito tanga soko basepelaki na Mbuta Lumumba te soko basepelaki na Moïse Kabila te etelo pako akotangisa bango te etelo akotangisa bango te Moïse Kabila ba incarnaki politique ya Mbuta Lumumba bazali ko répéter yango mais ce que population biso à l'époque toi qui ba jeune étudiant Moïse ba instauraki na ba université presque nyonso CPP tokoliki soko servo na biso et simbi lisusu pona ko lamusa bongo makanisi ya bato nalingi na inoto landa elema moko po mokolo ya lelo tokokenda elema tosololi mwa elema tolanda na ino élément ya Moïse Kabila bongo to ya tobeta lisolo ya tina bolandi kila ningeleka balobi bato yonso ba assassinat na mokili ba bengaka bango ba hérote mais curieusement mi baleo to fandeli lelo ba assassinat pe bango ba bengi bango ba héros tolanda na ino discours ya Moïse Laurent Désiré Kabila troisième président de la République démocratique du Congo, bongo tokozongawa pour commenter. De la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous, tous les Congolais se sont mis ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement, et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre. Mais ce que je dois vous assurer, c'est que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Parce que tout le monde beaucoup de nos élites, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de citadins, de gens de ville qui sont habitués à la vie, ont peur de rentrer dans nos villages. C'est parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Nous étions donc engagés dans un programme de reconstruction qui a commencé à porter fruit. Et tout cela sans assistance extérieure. Parce que les habitudes politiques en Afrique, c'est qu'on doit attendre de l'aide de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la, de la Banque mondiale, de ceci, cela.
Mais nous avons dit, depuis quand nous luttions, longtemps, nous disions que notre lutte, c'est la lutte de l'intelligence contre la force brute. Voilà. La force brute. Nous disions alors dans un des congrès au Maquis où il a participé en 1976 que parce que nous avons tout dans notre pays, nous ne pouvons même pas aller demander de l'assistance de l'homme. Il faut utiliser l'intelligentsia nationale pour transformer tout ce que nous avons. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime d'autres. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Je dis, on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandé. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc., moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Je dis qu'il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qui aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne veux pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous. Ne vous immiscez pas dans nos affaires. Alors, comment est-ce que vous allez avoir de l'argent? Vous ne ferez même pas 3 mois. Moi, il dit, 3 mois? Mais je ferai plus que 3 mois. Ainsi, vous connaissez, nous avons préparé un bon plan de reconstruction du pays. Ils nous ont dit qu'il faut aller le défendre à Bruxelles. C'est vrai, oui, on a envoyé une délégation à une conférence qu'ils ont appelée la conférence des amis du Congo. Disons, jeunes hommes, allez-y, défendez notre plan. S'ils vont donner de l'argent, c'est bien, mais moi je les ai prévenus qu'il n'y aura pas de l'argent à donner au Congo. Parce qu'ils savent bien, nous ne sommes pas en train de servir leurs intérêts. Si nous étions en train de servir leurs intérêts, ils donneraient quelques primes d'argent pour nous corrompre, pas pour développer le Congo. Alors maintenant, il faut un choix. Ou vous êtes pour le peuple, acceptez de rentrer sans argent, ou tu es pour eux, bouffe leur argent, rentre travailler pour ton peuple. C'est fini. Ils ont apprécié le plan et ils ont commencé à faire des éloges. Oh là là, c'est le premier plan cohérent qu'ait présenté ce pays-là. Toutes ces années, le Mobutu ne faisait pas de plan, mais il le faisait bien. Ils ont dit ça, c'est un plan cohérent, ceci, cela. Mais il faut travailler avec la Banque mondiale, il faut travailler avec ceci. Ils sont revenus
on va ouvrir un trust fund, un compte commun, c'est-à-dire un panier où ils vont jeter de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, hier, le ministre du Plan ici me disait, Président, il n'y a que 13 millions. Quoi? 13 millions, et encore que nous n'avons pas le droit de toucher à ces 13 millions. Parce que pour toucher les autres, et nous-mêmes... Matondo bandeko balandi touti bongo kolanda. Discours elobi tout. Bandeko balandi toko simba ete moto yonso ayaka po ya kolamusa makanisi ya baindo azalaka oma battre na baloposo pembe. Euti na baya vita kanga bakata motu bakeko celebre nango mais c'est pas ba catholique. Euti na baya kimpa vite renge mwasi ya mibutu kumi bale na mibale bako motumbi na moto na mwana na mokongo. Ezeko kitana walongo fumu kimbango bakei boloko ya mibutu ku misato baiba eloko ya motote po baluka kikola musa makanisi ya bato. Kilandi tolandi discours. Ça dit tout sur Mosè. Balobi un impérialiste comme il s'appelle politicien africain le la garçon de course na bango ko pesa bango ba injonction atuni bango est-ce que ko ça m'appelle le contraire ba politicien na bino to pe ba zo ba injonction na moi commentaire na bino na vidéo to utikolanda matondo mingi commentaire na biso en tant que panafricaniste pe bongo tozana kati ya ligne wana pe bitumba kubundela baindo ndenge tango tuna kitolobi kimena kati ya bitumba lobi kwa baindo oze pas eko bunda bitumba lobi kwa baindo ya wana biso pe tokovandela kombo na bango ambate bazeli moko ya ba modèle na kati ya bitumba tozobunda discours wana ya Mosè pas c'est ça la caption na monté mezalete bato ebele bazo aspirer ko sala politique pe ba mingi basala ka politique makambo wana bayebi yango te kasi mbala mususu soka sala ka politique to aspira ko sala politique akende ko découvrir yango soka commune esika ya bokonzi nda découvrir que nazaka na injonction mo utaka Belgique nana bato mo ba utaka France ba pesa na injonction boye nazo rappelle ministre des affaires étrangères ya mboka songolo aisa na sala boye ou ezali contraire na vision ya gouvernement na biso parce que soki bato ba ke ko découvrir yango ba surtout que l'on a 4 exercices sa fonction et comme il a pas mon kokoso difficile voilà ba ko échapper à mon topi bongo ba surmonter difficulté wana ba maté donc on a s'attendait qui nangote mais yazaka na goût ya pouvoir ndé bongo akoluka asanini ami les misato pe bongo comme docile taba comme docile na ko obéir na injonction wana alors ndenga ko kende ko servir pour ça et impérialiste pour ça so bien impérialiste il a qu'ici mabe to passe ya bino ba kolomboka o bango souci na bango zani tango le baka période esclavagisme période de colonisation tango bino bolo la indépendance mais bango bi ke besoin indépendante mais au moins ba changer ka système to ba changer forme ya ko diriger bino batiki ba ndeko bino ya couleur na bino bon qui peut ba poste de direction mais système o ezali pour faire fonctionner bino et ça toujours contrôlé par bango ça veut dire que bande ko na bino bazali ko jouer la marionnette ya bango donc ceux qui bande ko bazali ko jouer marionnette na bango ça veut dire que mboka na bino to pe bongo politique na bino et ko tambola selon vouloir o ya bango ndesika wapi Mosè Zolo azoko dénoncer ba injonction batu mba baye ko yebisa o defa mbongo pa na bango soit disant ba bengo aide au développement yo zana ba besoin zo tungisa yo et ce témoin bon to defisa yo au sein la secteur oyo mais yo donc pour ça na yo to relancer bino donc pour ça na yo tata moko bimi pour moi na asili makila aluka kenda ko defa mbongo bazongisa makila to sembo lingala voilà bazongisa mwana makila mo déficit mbongo abi te mbongo to pesi yo mais na biso mbongo mais ko so bilamba mwana lata bien mais mwana waza malade maza malade faut bazongisa makila voilà ndé Mosè aboya ki siko pratique wana aboya ki lolenge o wana alobi tozala contre ba minelete très bien mais tozala contre leur façon de faire système na bango ya ko dicter biso c'est que nous devons faire pour intérêt na bango et non pour intérêt na biso donc tant ça zali ko dénoncer ngai na kanisa ki lelo homme politique intellectuel obi
tozaki bilenge tamuna bula wana kuna na biso ba mususu mususu bazaki mikolo na biso mususu bazaki na sena biso lelo mingi wana pe ba koti na kati ya politique active qu'est-ce que va s'inspirer na kati ya discours wana va s'inspirer na nini ngai pe na kosala politique mususu pe lelo azo diriger na poste de direction akutani na makambo muza dénonçaki qu'est-ce qu'il en a fait et qu'est-ce qu'il en fait donc les apôtres kolobake lokola bango bazalaki ba éclairer to bana musia bato monela lingaka te mutu mundu ala muka nde basanini ba ko effacer bango otozala toujours ya kolala bango ba continuer to biso na bango to continuer na système ba lingelaki ke oyo to bengaki après les soi-disant indépendance et ça a toujours égal avant indépendance. C'est comme ça que la nation de biso africaine pour te lever la nation soi-disant il y a tiers monde tous allez toujours subir dictat il y a bien impérialiste il y a bien européen oyo bazali déguisé to pe bon bazali ko fonctionner to ko œuvrer derrière bande ko na biso soit il y a couleur na biso soit qu'ils allaient sur le plan régional soit il y a quatre mboka na biso moko. C'est comme ça que nous avons dénoncé puis nous avons dénoncé les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Donc l'intérieur au bout de la discours à Moussa Lobi n'a pas basé une opposition basé quoi pour approcher pour dire que ceux qui ont dit qu'on collaborer mais de la côté fils à biso bon mais moi on va côté fils avec austérité à Makassi austérité on a il faut rencontrer des vouloir noter besoin d'abîmer pour le développement d'abîmer il y a voilà ceux qui ont des lignes de vision politique à Moussa Kabila donc on les a projeté un Congo fort un Congo debout ba ko lingate mo de bongo azana na bongo ni wana bakotsa ko bakotsaki ti bakita kokumba bango na liwa oya sobo mais kilandi muzo Kabila ba inspira biso moi mingi c'est-à-dire lelo nesongenzi la bayei bazé kolobela bilei bato balia naturel lokwa to kelami naturel pour ko batela muze balobaka yango entre 99 2000 balobi ndenge nini bakoki kolesa bino biloko boyebi mbula ekufa te mbala moko bakataki bacontrat ya babiloko oyo ya bachambre froide oyo etonda formol malgré azali kobunda etumba a lancé service national et asali bacantine populaire wana tobengaki babenpes bazali koteka biloko ya bapri un peu plus tard, il a combattu par l'église catholique. N'habitez beaucoup à moi mention wana le lopaya ne sont la yambo naino motwali ya malamu ngambo spiritualité ngambo wana politique mais Mouzé le savait aussi déjà que balé sakabiso mabe donc on essaie de le bela bato bazo ko aspirer kokota na politique to ba la politique ebele bazali kokutana na makambo oyo batikala ko yeba te libanda politique. Très bien. Le musée était un éclairé dès l'enfance. Na âge de 17 ans j'ai éclairé ya ko yeba ke système impérialiste oyo elingela so bola muté ya mwana azaki na ligne idéologique ya Mutalumumba babumi Mutalumumba na 1961 musée na jeune âge azol baké babumi Lumumba nga je serai un symbole. Voilà. Donc il avait compris c'est que bamikolo ya âge wana ebele batikala go baté to kolobani na angle wana ya alimentation soki bato bozali capable te ya komiliesa to kolesa libumu na bino bozelaka libumu na elela etondela na libanda bakomanipule bino bakosakanela bino Mouzé avait compris yango ayebaki ke domaine wana ya kokréer autosuffisance alimentaire soki to atteindre yango nde wana kopesa biso bokasi to bunda bitumba ya libération bato mosusu bayebi te Mouzé azali kobokola ngombe ntaba soso libata meme na lupangu na ye biso tovandi na Binza Delvo musika te na palais de marbre résidence officielle ya Mouzé Kabila tozali komona biloko wana Mouzé Kabila na lupangu na ye na période ya masango azali kobuka masango na lupangu oyo ya kolia bavuzi na nguba mai masango na lupangu nguba na lupangu komoni culture wana mentalité wana soki déjà chef aza nango yango kosala ke a inculqué la population monaki pour la inculquer la population a initié par les moyens de l'État service national oyo ezaki mingi accès na bilanga pe formation professionnelle lelo komona ke soki toza
na bato baza na vision wana te. Constater que na temps sur sali. Le quoi bato tozo bon ça va valeur au jour les jours. Na mapango bato ta mukala matembele za rasoti. Soso ya mboke za rasoti. Et comment passer comment moi kala wana presque le pango yonso. So ba kolia soso ba koboma soso na bango. So qui ya za na ote pas voisin. So qui matembele pas n'ote pas voisin zali mais yo za na pondu. Pili pili o baluki na sima. Si ko bon constater binomo ke biloko wana za souti. Donc ne fût-ce que culture de substance. Ya? Tu as vu que au secours ça la bilanga monene mais agriculture de substance ne fût-ce que oyo moko kolia na cas de nécessité. Culture des athées point des athées et zozanga leadership pour zona ki sabato ke kolia fotolia pour ezali naturel pour ezali malamu pour kotonga mu zoto na biso. Lokola muto ake ayebeli le lokolia ni na tableau. Muto ko kolia na tableau mo ba comment noir sur blanc. Mikila, croupion, dindon, osso. Donc, mipandi, azokende wenze, mbanga, wenze ne kombo na ngo tableau. Déjà tant misali na ko somba biloko na tableau, na mutu na ye akolongola ke mikebu ke existaka. Na mutu na ye akoyeba te ke ko ba pe balia kango. Yango nzana ba ne belé na mbembe. Bakoyeba zeko bimakutu soko ka mbule beti bwali koto paspalumu ya mbemba zeko soko. Ngai soki na le mbembe, bana nde balokotela nga mbembe. Obimisi infronté. Obimisi infronté. Mais bana ngula kasi beti makasi bana. Bako ko lo désaché à vivre à mbembe. On a collé on peut 2-3 jours de lien mbembe. Bien. Lelo, ezala balto bela sali 10 ans ya mayibote. Mayibo ya mayibo. Oyo ibotaka ya mabile. Voilà. Balia point ya liate. Au cerveau naïe, donc imaginaire naïe bela collier zagana na tableau. Donc ce qui fait que tout bon ici ba valeur, c'est que vision wana ceux qui les alliés incarner na leadership, le quoi ba musique avec bazala kinango, il vous a mo koko sur makasi. On se dit totalement bateau parce que monde les gens na vision wana que kaka na kolia déjà c'est lui qui créer indépendance. Pour moi c'est pas indépendantiste. Parce que ceux qui tous autres koboko la toto zo kolona biloko na biso ezali ko épargner belé ya misolo oto ko sombi la biloko libanda et kende libanda te ka setika lini etienne na carte na biso pour ceux qui na linga kina lia soso et que soso na biso mboka ezali misolo ya soso mboka ataku to ceux qui na sombi yango ko somba misolo ya kipa mundele te mais ceux qui na sombi soso la chambre froide d'une manière ou d'une autre et qui pas mundele renforcer société ya o zape soso ya mabel sou pona sa et ko pesa li sou bokono. Ndenge za pona ba Thompson bibiloko nyonso wana nyonso na ba surgeli. C'est ainsi que tozo ebisa bato Moussé Kabila tolongola ko kansaka bon ancien président ba assassinat qui était toye belé lokola une idéologie une vision oyo so qui peut osala la politique to kansaka ko sala politique ceux qui au kansaka que un jour mieux ka pe souci pona bolamo ba luka o s'inspirer na mwandango ya makanisi na ye pour luka ko tiama en pratique pour pona ngana lobaka pour ça la politique na Congo, ton Afrique, ton le cas du Congo précisément. Tous au vent de la deux héros na biso, Moussé Kabila, na mutalo mandenge to kolobela. Mais yo ça la politique ebi ke bato ba boma banku ba lokaka bola muyambo. Mboka. Né ne s'inspirera te na makambo ba sala pour politique na yo pe, tu ba ke pour lokaka bola mboka. C'est comme ça que j'ai déduit. Politicien non soit ça la politique, toi quand ça la politique. Ce qui a la vision de politique ya Moussé Kabila na ya Lumumba, c'est que ça la politique pour la libomunaye, pour la famille et pour la libenganaye. Donc rien d'autre. Donc yon population, nous beaucoup na kabakan, vous avez quand même au pouvoir, quand même au opposition, il y a que politiciens nous sont à la politique na Congo. Ce qui a la ligne idéologique ya Lumumba, il y a Moussé Kabila, il y a indépendance, il y a autosuffisance alimentaire, il y a pour créer développement à l'interne. Il y a qui au soutien Nakamoto yo atala intérêt personnel na ye mais yo ko samara na discours illusoire. Matondo bandeko soko dwibiso na sima ya ngonga lelo ezali spécial 16-17 janvier 16 assassinat ya Moussé Kabila 17 assassinat ya Mbuta Lumumba toze kokoba koloba bato bakoma curie curiosité ya bato esala. Mais boni tomituna ka mituna te awa rien que tant que tolobika ka Moussé na secteur alimentaire bon moni que et à l'équipe indépendance c'est mon sous indépendance c'est mon sous na 1960 Mbuta Lumumba ba sengi indépendance
politique. Oelinga qui est engendré indépendance spirituelle, indépendance économique, indépendance scientifique. Yon sotolinga qui tokoma bansomi. Indépendance c'est ali pandate. Indépendance c'est ali bonsomi. Nani wana somi. Pe mo yango bonsomi. Yango tolanda na ino discours Yambuta Lumumba potoko balisa sikawa bitumba wana mibale eboko sosola po nini loposo pembe abersaka eteni mosusu po nini loposo pembe asacharnaki pena eteni mosusu tolanda na ino discours Yambuta Lumumba oyo bandeko ba Congo batikala kwa valete c'est-à-dire ala qui prévite mokolo yango aloba Mbutakasa baleki ba remercier Baudouin le jeune roi nao yasalaki ba pesi matondo ndenge ba eki ko pesa biso lipanda lokwa vera masanga ba servir na plateau ya malili moto mela kitisa soi-disant mongongo même Mbuta Lumumba balaki très choqué. Très choqué. Pour Baloba, indépendance soyo ezali au prix du sang. Bandeko tolanda. Bongo tozonga wapoya kupusa manaka. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Matondo bandeko balandi banso tokti kolanda discours Yambuta Lumumba après ba mettre il y a 4 janvier 1959 yango elingisaki wana makila ya peuple tolandaki na songanzila na émission to kundola to pesi confrère na biso ndeko Rusaki Mbote et tango yonso balukaka koya ko information na source makila ya bankoko na biso ya batata na biso et Sopanaki le 4 janvier 1959. Oyaki kobota le 30 juin. Mais discours e bandaki koleka mokolo yango kouta na Mbutakasa et alaki lokola moi loko moko boye ya loisir. Yango toko senga yambo to kenda epa ya kilandi ngeleka kopesa bango maloba. Toko senga na chaîne nationale na biso la RTNC. Bo écarté na ino film ya Mbuta Lumumba kolakisa population ke Mbuta Lumumba zalaki arrêté akangemaki po azongelaki mwasi te loposo pemba retourner film po bango moko Mbuta Lumumba balobaki lisolo na ya mboka na biso lisolo na biso ekokomama na biso rien que na histoire wana rien que na film wana basé ko effacer mosala ya Mbuta Lumumba ici bakati saki soi-disant bakimaki metango atali mwasi na sima
na bana aoki pasi. Boze komona na film wana mbuta mpolo apekisi ye. Ah, to zonga te bakotika na bango madame. Abi non, na kotika te mwasi na ngai na bana ba. Mais na yebite kilandi ngereka. To simba nano. C'est vrai to ko limbo la indépendance. Mais anecdote oyo nano ya film ya Mbuta Lumumba e bima lokola akangema akufa na bozoba et poisongela ki mwasi na ye. Moni watono mingi ne bombazi sango bolimbisa tozonga mwa mukesima pas de problème pas de OK to kusanga kozonga sima on est toujours la bitumba Moïse Kabila ba susu pe belé oyo bazangi bososo la bozino pe bazangi botata mokilika na bango mususu pa vanda robani akasi mdaila so barbaneti parce que nous sommes tomona yimdaila biso eloba mako ona ni po ezama solo moko bakotisa kina minoko batu pe na mito batu ko zanini ebo maga bitumba wana ya wana to ko tikate lokwa tuzwila ngotango to tikate tikala na mito batu et loko segeli ba indo to comprendre to ba congolais ezali nango to tikeli batu nyonso liberté ya émotion na bino ba sentiment na bino ya ko s'acharner sur ba rwandais na misala mabepe mutema mabe bazali kolakisa très bien likolo na biso bandeko na bango ba indo ndenge bazali kondima kosala misala mabe mudela zotinda bango ya ko déstabiliser Congo pe ko maka biso entre tuerie biso na biso ba indo ko ya kana rwandais na congolais tozali ba indo mais problème ni ezalaki wana kolandela géostratégie ya Afrique na ile kotokomaki minelo bazé ko utiliser Zaïre na bokamba ya président Mobutu pour ko déstabiliser ba mboka mususu ezala kezo kimia te peze développer ne bomona ke tango président Mobutu c'est nini esili il faut pas créer moto mususu pion mususu nelo lenge ba créer pion mususu pion bobo na même rôle que jouer le même rôle maréchal Mobutu ya ko déstabiliser voilà ne bakumona ke marionnette ko servir bien zali wana ezali mboka moko ezali na ba ethnie ebele ti ezali na deux ethnies majeures ba Hutu na ba Tutsi et qui troisième ethnie très minoritaire ezali mais ba libo to salela esprit communautariste ya ba Tutsi oyo loko bazala déterminé bazala bango sur le moko ba saleli ba Tutsi pour ko déstabiliser Zaïre ndenge rôle on Mobutu a joué qui a déstabilisé Angola, a déstabilisé Tchad, a déstabilisé Soudan. Ata Congo Brazzaville nous qui na komi na keba pour na président Mobutu. Ba Centrafrique ba Centrafrique. Ndenge so ba komi ko utiliser président Kagame. Moïse Kabila recherchant le pouvoir pour renverser l'impérialisme. Banda 1961. J'ai dit que pendant 1961, accompagne que l'impérialisme pour libérer son indépendance. Na koti na kati ya résistance ya kubudisa impérialisme. Morne, mwana to lukaki ya botama. Wana siko azali adepte ya idéologie Mbuta Lumumba. Très bien. Tabo Mbuta Lumumba kuna yele bobo misko indépendance. Na koti ko na résistance ya koluka siko ko c'est pour ça indépendance wana Mbuta Moïse Kabila a commis contre l'impérialisme depuis 1961. Abandi kobunda akoti maki na 64. Ta akoti maki abandi kobunda Pour la 64, pour la 61, à côté armée. Na formé, na kata ba gendarme Katangi. Na 64, à Monique, il faut renverser le pouvoir. Ba côté maki. Baba na bitumba ko renverser le pouvoir. Quoi comme le pouvoir etikali, et le pouvoir est impérialiste, indépendance est sur la sensité. Faut toujours que indépendance au Lumumba senini abukaki. Ba longité, ti ba côté ba cheke par Monique organisation c'est qui muke bazongi. Mobutu tango azwi pouvoir nous eponaye et bien que Mobutu oyo agent ami ya Mindele contre bien-être de l'indépendance ya Congo azaki toujours opposé mais ba moyen ze kozangai ba sali ba tentative ya ba incursion ya ba rébellion ba esimbité azo vivre toujours na kata ko former ko lisa ba idée na yowana ti période ko concorder que Mindele bazo luka ba sa nini ba changer ton na bango Ndé Moïse s'est fait recruter. Oh, à la kisa ba monete a lokola ba mo ba bike ya za kenenya Mobutu. Ndé ba dia tesi ya za valable. Mais yena kata maile na bini. Et lokona luka kizana ko mesika wana. Tango koma kesika wana. Ndala kisa ba mo face o il fallait OK.
ngai naza contre mon abino asine la bomba du contrat jamais par exemple ba ya kisasa mais tant qu'on combien habité ya Congo pour la Congo tant on zolo ba discours neke to za contre bangote mais to rendre contre ba injonction là-bas. Nous ne sommes pas contre les Occidentaux, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours, jusqu'à ce qu'ils changent. Donc, il y a un discours là, est-ce que l'esprit n'a pas accédé à communier, tous les moyens sont permis pour accéder. Et ça, on appelle ça la Congolais lycée Sekoui. Et ça, le corps de Tata Nabino, Bouda Lindala. L'obis sur le fond, là, dans la monnaie qui était, par la barre dans la tête, ils ont défi ça, mon toit tabac, la $30. Tata Moniete a signé une moine pour foutre dans 2 jours. À 2 jours, mon toit tabac, dans la tête. D'abord, 2 jours, mon toit tabac, dans la tête, après 2 jours, Kolo Moutoua Tabaye, c'est un bon. Tata dans le lobby, dans le foot au lobby. Dans le foot au lobby, est-ce que Tata Moutoua Tabaye $30. Moutoua Tabaye, on peut soit $30. Dans 2 secondes pour entrer, et ça, aujourd'hui, c'est là qui $10. Après, c'est Kolo Tabaye $10. Binoubana. Pour si la Tata n'a bino. Et Tata, c'est comme on est nyoso. Tout Tata, au sein qui s'appelle la population, ma casse donc Tata a un intérêt supérieur à Bananaï. Ndani baki ko signer contrat ko signer té. Mais que na suka nango na kozonga na badwa na ngai pona tana zena fait la faiblesse. Ba Congolais faut pas comprendre que ceux qui muzandi me ko tambla na ba Rwanda. Kondima ko zala neti ko servir ba américain basé ko chapeauter ba Rwanda loko ba marionnette na bango. Ezaki pour lingi accéder. Pour ceux qui komisika wanande, biso population ceux qui te comprennent. Biso ne doit pas appuyer dit tu n'a pas maté défense indépendance et ali défense abola mon biso mais malheureusement to koma ki batu ya ko yina pe ya ko critiquer Moussé soit disant kaza plus dictateur que Mobutu et l'Obama to za bato we belu kutu basepela kana liwe ya Moussé pour ne pas ko mona ki Moussé so kende mabe pour na nini nzokande na système ya mondele zalaki lokola boy ko se soumettre ba jonction ba on faut créer chaos à l'interne. Pour créer opposition makasi opposition moni ba ko recruter ka bande ko na biso oyo ba utaki na régime passé à 32 ans ba ki ko sala rebelle ba renverser Moussé kwa sali ne kaka na tawana kaka inane ya pamba ko to tuni bango ba mouvement rebelle sur cela ba zo réclamer les tinini Kilandi to lukango ngeza kupusa na to zonga voilà très bien je crois que vous devez moi lumière et ba ke bitumba ya Moussé yango te memela Congo kasi Congo so ke souffrir ezali manque ya maturité politique ya ba politicien na biso pe manque ya maturité ya population auto zé ko comprendre été bola on a biso vanelaka wapi pe pasina biso très bien ngutalo mumba ndenge to la discours ce qui pour la discours bien zali ko lobelani azali ko décrier comportement nyonso ya atrocité ya cruauté oyo colonisation ezali ko faire subir biso. Vie misérable congolaise là qui n'a pas katia colonisation. Pour nous montrer c'était que tant que tu indépendance avec l'indépendance n'a pas richesse au Congo azanango bon mais ba Congolais ça ni comme malam yango azali ko décrire na katia colonisation ba colonisateur bazaki na bandaku ya kitoko kasi ba Congolais bazaki na ba période ta bandaku ya bongo donc ba biloko donc nous na bandaku to mona ya mabe. Parce que les locaux dans la Siko, les Congolais en général, ils vont dans la kitoko. Parce que les politiciens vont dans la banda, ils vont remplacer le colonisateur. Pour qu'ils servir comme colonisateur. Par exemple, dans la banda kitoko, la population na banda ko ya mabe, le colonisateur a seni a tchaka sur la condition banda ko ya mabe. Moteloma lobi que na richesse au Congo azanango a besoin d'indépendance. Mutu nyoso na mosala zo sala, il faut un salaire digne. D'être cher, d'être bien traité. Lituana, l'élo, bisous faut total. Est-ce que salaire tout soit en général, fonctionnaire, achat de l'État, tout travailleur, tout travaux entre la société privée. Salaire au bateau, salaire digne. Il y a le coup la bouton bazo qu'on le met là qui n'est que indépendance fait tout comme un sikawana. Donc au moins que
na koyeba sens indépendance ayebaki que indépendance comme nango bien-être social pour la indépendance ya Congo ezali ko bomba bien-être social na kati nango pamba te Congo déjà par sa nature ezali na bomengo oyo ceux qui gestion ezali malamu l'esprit indépendantiste je dis bien ceux qui Congo ezali malamu ceux qui ba comprendre le sens indépendance va comprendre que population oyo ndakungunda poto indépendance pongana comme lelo bugu ndakoma kalelo bourgmestre pongana comme lelo général capitaine ndakoma ministre premier ministre député et ça parce que population moko ndimaka ko affronter minduki ya mundele ya indépendance zwami na sala makasi na fonction na zekwasime on a ko redistribuer bolamu pe la population na richesse nationale sur les bien redistribuer la population je crois nous tous sommes à la vie madame mais toujours comme matin esika discours mbotelo mbona nini bon ba comprendre que matérialisation du discours wana poezala ça veut dire que la richesse ya Congo pe ya mboka na biso et qu'on dépend de suna mondelete il faut être dirigé et quand on a bandé ba momo ba politicien ba dirigeant ba leader na so congolais et on a le droit de idée wana faut écarter tout tika ba wa licence ya indépendance kilandi ngeleka so faut za opusana malembe tango totanga ka charte de l'impérialisme to comme on dirait ndenge ka Johnson Salobaki après l'indépendance égale avant l'indépendance ba pays du tiers monde ba ko kozala état souveraineté et ba frontière ya ba pays du tiers monde des alliés déplaçables selon leur volonté to monia wana prison na biso Soudan ko kabolama to moni yango na prison na biso baza kolinga basala nini ya lobito na prison na biso toza komona ndenge nini lelo kutwa na actualité to moni ndenge nini États-Unis akei kokanga président ya mboka ya bato Maduro ba juillet ba yena ye ba sambisi en États-Unis ba tie na boloko Mbuta Lumumba déjà na 1960 balobelaka balkanisation ya Congo bolobaki eloko moko trop capital awa soko politicien moto alingia kambamboka quotité na idéologie ya Mbuta Lumumba po musée bazali koloba bazali second Lumumba donc soko homme politique a quotité na vision Mbuta Lumumba c'est que à côté la kotala te bolamu ya population mais curieusement ba valeur wana mi balé tozé kolobela lelo bazali dans les oubliettes ba politiciens ba répéter même exercice il y a l'opposition pembe boti kolobango tout à l'heure bon on a que armée ndenge zalaki armée na la police zalaki au service il y a colonisateur le lope armé na la police et na ngambo il y a pouvoir il y a ba politicien ndenge kalina ezalaki pona ba colonisateur ndenge kalina ezalaki donc malamu petit peuple a bongi na misala ya ko servir kiboumbu wana to salaki na tango ya colonisateur lelo kiboumbu wana to zeko sala yango kaka na ba politique ba propre ndeko na biso rien n'a changé mais na lingi lokwa to zana élément moko lisusu awa to landa réaction ya ba contemporain bato bazalaka na tango ya likambo nazalaka na di malo soto zeko lobela ba contemporain na tala ketumba ya nesonga nzila fumukuzu kya muzala mpanda na ngola kilandi lelo soto bandi kosonga na ba video ya koko ya suka mboka baloba boko somba mai na mboka oyo boko somba mai en 2004 balobi na biso kalate awa bo milengela kandenge boko lia makasa ya vuka na makasa ya kwanga lokole kangaka kwanga etoki esika moko na kwanga ke bole kwanga bokufite boko lia makasa ya kwanga. Mais est-ce que les contemporains, na présent, est-ce que tu as saisir l'opportunité? Mais tu as nano, lelo, na musée na Mbuta Lumumba. Tout le monde contemporain, bazalaka na tango ya likambo,
Est-ce que moto akoki ko réfléchir ndenge Emmanuel Bamba a réfléchi saka après assassinat ya Mbuta Lumumba tolanda bongo tokozonga. Et j'ai retrouvé Manuel, ce manifestant anti-lumumbiste rencontré précédemment. Mais cette fois-ci, il n'a accepté de se laisser interviewer qu'à la condition de sortir de la ville. Il avait peur. Alors Manuel, oui. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, hein, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Hein? Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les lumumbistes alors? Avec les lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tout ça à Kwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe le bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Ndeko Balandi, Bozé Kolanda spécial 16-17 janvier, assassinat ya Bairo Nabiso, Bouti Kolanda, élément wana. Nikilandi ngeleka moi commentaire nano naoki mabemoko na elema oyo naibite matondo ndeko mopanzi sango tata wana bomoni azalaki ministre de 1962 ti 64 na gouvernement Lula ayi kosala lisusu na gouvernement ya Kimba na 65 azaki sénateur. Parmi les congédiés de la Pentecôte. Voilà. Pour la petite histoire, en 1961, à créé un appel Lingomba naï. Poazali moko ya batu oyo na tangu wana walongo fumukimbango apelisi moto etumbalubi kwa baindo walongo fumukimbango kangama na Katanga bango basepela kipe na sango wana nde bazali otia ngolo kwa sango moko interdit ndila kangaka pays akendaka pe kutiena buloko esika fubalongo fumu bazalaka parce que tu vas na batata mpadi tatango malasa kuna na buloko esika ne longo na walongo fumu kimbangu kasi walongo fumu kimbangu asala ki bokasi ya ngongo ya molimo pote bango bazwa liberté babima libana bakumba boyebi solo ya likambo oye akangamelaki bakende ko tsela mo témoignage koya na bango batata bamba n'est-ce pas rendre témoignage à vrai message. Tango wana mundele na maile ne mabe pona kutufi likambo a créer église kimbangiste oyo esalaki kintwa lido bango zo fuba sangana ono ya idéologie église kimbangiste azali mokumbi tango akoti na kati asanti ke ezali tendenge fumukima mwa yebisa kibango mais pour œuvrer amoni azo ligne net ya église kimbangiste ne sika zonga na lite authentique yé pas sali église le salut en Christ par son témoin, Simon Kimbangu. Donc, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Il y a sali, les salis en Christ par son témoin, Simon Kimbangu. C'est le mouvement spirituel, la dissidence, il y a l'église kimbangiste. Le col a zaki mutu ya abako. Naki abako balinga ki Mbuta Lumumba te. Pona bango, plébiscite Mbuta Lumumba, komata Mbuta Lumumba, ezaki ko étouffer komata Mbuta Kasavu. Or les gens ont la jalousie na kati na we ba tchaki lukunya to o to benga na kikomba ko benga ketwa akina ketu ya Mbuta Lumumba. Ce qui fait que ba on ba véhiculer un message makasi to pe bongo des informations na kati ya batuke asa communiste na ki communisme so ki a communisme bokonzi na bango zake atotiki velo libanda munyoso kozonga ko kenango za mabete moi suna za penser batu nyoso donc ba pesi batu mauvaise compréhension communisme. Donc communisme aza o mabattre parce que azalu alukela batu passe donc batu abako bakolisa ki yango donc tatana na kimukolo na yepe amona ka ngwa conserver ko bongo za normal ya bozo ke na balangage pour les mutu bazali mutu ya kolia papa te po so ba mutu ya kolia pona bango azaki mutu mabe mais lelo oyo lelo Mbuta Lumumba par biso ko lebele boye ezana ba yindo ebele
on a canne, très bien. Kaka ndeko mo sali ka geste na coiffure ze ko refléter kaka symbole ya statue basala na Congo ya Mutalumumba et sali ki pousser ba Congo azanani ye lumba mo sali na saini mais nani ngo kanza ko luka bamba aluka ti tant mo li so mu kena beti ba biba ko bila ko ndenge na beti leo donc likunya ba to ya kiabako pona bango lokola Mutalumumba zaki carte yango pesa ba mo pifo po basani ba régner ndesungaka comme appel ministre pour nous vraiment tout le monde bazaka na sekati déjà ba to ba sebelaneti donc titulaire moi na terrain babu kayabi moponga na kota pona kota na beta voilà donc so yé azé normal ngana kotika ba kotika la kotia ngaka wa so beta mi to organiser équipe yo ko organiser équipe te yango sebelana e po équipe gagner meya baboyi likunya wana ya ba sebelaka na Mutalumumba te donc azolo babongo na N ya ki abako bolimbisa bato abako so bolanda biso o bato abako tilelo basala neti comparaison moko boya Mutalumumba na Mutakasa bubu te mais kirandi ngereka wona to kena nango mo malembe pour lelo soko keneten ya Congo central to pa ya ba Congo balobaka Mutalumumba basenga indépendance trop tôt Mutalumumba balaki immature politiquement bandosaka souffrance ya lelo bechek ya homme politique lelo na Congo ya Mutalumumba et 65 ans après ezena bateau basé ko kanisa de la sorte ndenge Emmanuel Bamba lobaki Mutalumumba azé moto ya kolia balumumbi senyo so il fallait balia bango so kezalaki mais lelo 65 ans après makanisho yo et alipe na mitu ya bato ezali yango to lobaki ko se sentir les étés surtout le baga bosembo batu ya bako un to keto ba kotaka nango contre Mutalumumba na lito azali komene pona bango il fallait kaka ndeko na bango mukongo ndazana leadership na to charisme wana mais to kota mana bilembo bokeseni pona la semna prouver bino ke bazaki na keto ya Mutalumumba soki boye bité le 4 janvier 1959 abako a organisé un meeting pour récupérer la situation. Parce qu'une semaine plus tôt, nous avons fait un meeting de Saka Hippopate Makasi le 28 décembre 1958. Nous avons dit, ah, il y a un peu là. Ah, tu musika. Ah, c'est ça, tu as Kisasa Lingisi. Pour ça, tu tombes de Belé na Kisasa. Nous avons programmé un meeting une semaine plus tard. Donc, pour dire quoi, ça a été il y a leadership mais natango wana petola ndenge ne songanzila koloba natango wana bango basaki ka mouvement moko tribal nano abako ezala ka tribal ti les zakaka bien sûr donc ba association de Congo pour la revalorisation de la culture Congo ndeye ko bongo comme qui parti politique ya ba Congo mais le coup la Congo central qui ça c'est ça pembeni ko uta ki Congo central ko qui ça c'est ça facile ko yana na mutu par rapport à Misolo Lelo na 10 000 francs au Kasangou 3 000 francs au Kasangou komi sasa 10 000 francs au Kisanto 15 000 au Mbanzamu qui sasa donc 30 000 au Matadi qui sasa donc kokoma qui sasa c'est facile par rapport que monta au Kasai kuna Wemboniama donc ce qui fait que ça Mutalumumba ngwa sala ka mouvement nationaliste c'est occupé bikolo ti nesika bango ba comprendre kati que ceux qui a besoin populaire et ça parce que message na ye ezali ko captiver na nous batu baso ezali ko exana exclusif, les gens qui battuté, les gens inclusifs, ce qui fait que battunio soit du colonial soit que c'est retrouvé dans Katia. Il y a un message de tout pays à discours naïf. Parce que bango ba ki likunya to ketwana, ko ba ko ba sanini. Ba on peut pas ça les comme on peut bozana président central mais bozana donc ane ba ko ki ça facilement 15 000 francs ko koma soit na Mazangu 30 000 francs soit na Matadi ko ma ki ça donc so gaza na 3 000 francs na Congo na Kasambula ko ma ki ça par rapport ya monnaie ya lelo. Donc influence na ya ba Congo ebele na Kisasa ya monde ezeko sala peke sur terrain aba ko mona na makasi mais bazaki na discours penati ya sens indépendance clair na présence du mot indépendance parce que bazeko ko pone politique moko ya fédéralisme neti indépendance ya ba biteni na biteni neti Congo central donc indépendance c'est ça neti qui n'est pas lié ya ba province Congo central les neti province moko autonome ya RDC elle est dirigée par Mukongo Moboye Mutakasa bubu donc ceux qui kuna bozana président moko central mais bozana bango balingaki politique mo bongo ba politique oneti et ça la netike soki tokozala na mboka moko mobimba
mais province nous ezali na autonomie nango. Donc comparons na bango sur quoi était ba Allemagne fédérale ndenge zalaka, ndiko comparons ba bango kale tinenge ba États-Unis ezali lelo. Mais à comprendre que na sens ya bon moto na biso to bon kozala so ba congolais. Tozali plus de 450 ethnies oyo to sangani na espace wa bengi biso ba congolais. Ezali pasi to créer ba état fédéral et ko ba na tete ko sangisa biso te pamba te ceux qui ba se retrouver na mupanzika bango na bon tribune moko et ko permettre que unité nationale sanini ezala. Mutalumba ayant compris cette vision là ya wala kine asangisa bato. Yango siko itoroblaki bato ya bako ne to la ni papa Emmanuel Bamba. Ba comprendre que vraiment sans indépendance malonga te. Donc comment que tire ça c'est répercuté na ba na bakiteni na bango. Ceux qui parlent de l'indépendance, ba ba biki aluka indépendance avant. Na éviter so ba comprendre qui ba comprendre ba malamu. Monela bandi ko nyoko la moyindo depuis 1506. C'est un souba été bien. C'est depuis 1506 que to continue à traite négrière. Tangu oyo roi Nabiso Alfonso Ier a imposé le christianisme. Ceux qui ont chrétien te bakobumayo. Ne simaya wana nde babandi ko mema biso ko tende ko teka biso na Amérique. Oyo e ko bonga na ba forme ti tant na conférence de Berlin en 1883-85 et comme bongo colonisation. Parce que une ba ko kenda na bino lisusu te ba ya ko salisa ya bino ba kambela bino ba ko kende kuna. Ko tangu nyoso wana moko le bino bikete pas seleki. Colonisation en 1887 ou 60 c'est déjà une affaire ya ba plus de 80 ans déjà. Ce que bon habité les acquis précis. Ce que sont les acquis précis, tani ni bokanisaki. Ba kosami na discours ya Munele. Ouais, selon le plan Van Bissen, il fallait poser indépendance na bane 80. Indépendance ni Munele kale ko pesa Congo. Les indépendances autour de Belaki. Les indépendances na forme ya Afrique du Sud, très bien. Balingaki ba komisa Congo na biso non elonga pour la colonie d'exploitation parce que dans la deux formes de colonisation. Dans la colonisation d'exploitation, la colonisation de peuplement. Na Afrique ici dans la colonisation de peuplement. Ouais ça il ba miner ba outil Irlande, ba outil Pays-Bas, ba outil Écosse, ba outil Grande-Bretagne babi to ni ba sud-africain. Le bazo diriger sud-Afrique ici le ko ba sud-africain. Bino ba no ba kolomboka. Batie bino musika na bango bazo continuer ko kamba bino le ko na état d'esclavagisme bisiko eza malamu en Afrique du Sud de sika bango ya bango bokonzi oyo eza na makoki to pe bongo pouvoir ya ko décider eza ya bango batike bino étiquette politique ne yango munela préparaki pour na pe Congo nde baze continuer nde ba ko komisa effectif na baneka 80 wana ba ngotcho bino gouvernement ya Congo central ozali mutumwindu gouverneur moya Kasai oza mutu mwindu mais mutu azali ko chapeauter okenda ko pesa rapport na bokonzi na bango esimbi économie ou esimbi armée bino batike bino apparence politique donc plan Van Bissen oyo batu baye bakate ezali ko prévoir ba belge baya ko tonda po ekoma mboka na bango ya libela Kilendi Ngereka sofre makambo ya malamu umelaka mingi te to kenda na suka to baki manaka yozala na bandeko mosuba ko défilé bandeko ya Congo central. Est-ce que vous comprenez que Mutalumumba tombo maka na sentiment ya motote? Parce que il vous arrive de comprendre que Mutalumumba batombo la kaye na motote. C'est spirituel, c'est naturel en fait. Botala kaka, tout petit exemplaire ya kanoyo. Bato bayaki wana ba s'intéresser na ba joueur te, je ne pense pas. Na ba animateur te. Mais na motomoko azako telema na représentation ya Mutalumumba. Bana bazé ko bota malelo bakuti kombo ya Mutalumumba bakanisaka ntango mosusu azalaki premier président ya mboka oyo.
soko tokei na bamboka tozalaki na ngambo ya mfua ezali na lycée ya monene Mbuta Lumumba, ezali na boulevard monene boulevard Lumumba, tokei na Russie, tokei na Kenya, tokei bamboka ya ndenge na ndenge na ba misika nanya kendeki ko influencer MNC ndekendeki botia moto na ngai bobo elina ba timbre na bamboka wana ezali na befigie ya Mbuta Lumumba. Toko s'acharner nango po nini? Toze kozonga na nzungu. Mais tobosanaka ke ba voie bimisa Mbuta kasa président de la République et utaki epai ya Mbuta Lumumba. Na boyokani. Lokwa ba kopiaki constitution ya Belgique. Le roi règne mais ne gouverne pas. Donc à sa fou pourquoi parce que moi malili babi ma président ba régner même Mbuta Lumumba premier ministre ba gouverner tout aussi ça ko banyo sauté kila ndingereka to bendi suka ya manaka ya lelo nini bandeko balandi biso ba simba na ba valero yo mibale Mzee Kabila pe Mbuta Lumumba matondo mingi ndeko mopanzi sango kono mutuna ba valeur au mibale Mzee Kabila pe Mbuta Lumumba iloko esengeli bosimbi ezali te bazali symbole ya bien-être social ya ba Congolais politiquement tona idéologie politique na bango bazali symbole ya bien-être social ya ba Congolais on a nina dobela bino bungu Mzee Kabila président de la République na lolenge nyoso akambela kimboka 3 ans seulement to ba 4e année ba gomier na ebité ceux qui boyebi fortune ya Mzee Kabila na Congo to bibona mokili nango ko saki immeuble na ya Mzee Kabila ndenge tu ba ministre na biso ba dirigeant na biso ba PDG ba DG ba directeur n'est-ce pas ça 6 mois kaka ya mandat to komona ba chantier botima yo boyebi sa biso fortune ya Mzee Kabila ce boye c'est fortune ya Mbuta Lumumba premier ministre ya pays le plus riche du monde ezate batu wana o bayebi sans indépendance nde bayebaka souci pe passe ya population bitumba na bango ya koluka kokomisa population na bango malamu nde yango mundele akumaki bango po mundele alingaka te population bayimbi koma malamu po na nini alingaka te koma malamu po mundele bike soki population na bino akomi nanu kolia nanu kaka bien akomi kofuta mambongo ya bien population na mayele ne kofungwama population na akokota na univers ya koluka ko créer to komisere la ba innovation ya kosunga vineri likolo banini soki Congolais komi akoti na monde ya invention abandi ko sala ba équipement ba caméra ba TV ba micro ba radio ça veut dire que somba suya mindele ba perdre de marché monene comme nango Afrique parce que ceux qui commencent à salaire aussi et côté comme facilement en Afrique plutôt que Afrique parce que le yo ta connu ceux qui Congolais a commis na compréhension wana a créé autosuffisance alimentaire pas comme la capacité à côté kabilo ka Congo comme vivrier grenier Afrique kasi lo ni so ta potolo lo so ya Chine lo so ya Vietnam lo so ta wapi et bila ceux qui so ta poto et ko ya lisusu te marché perdu alors ba kotika te bosa nini beaucoup manita wana ceux qui beaucoup mineta wana bon si to sel mais faut to battre la boka so photo za pena mundu faut bosser la mundu ceux qui bossent ni munduki bango bakomona ke to asune kamolo bana batuana plus grave matière ngo sala ka mandoki bayaka ko jongo ko ba kotika biso te to zala malamu po ceux qui to lié bien bakomi ko futa biso bien bana na biso ba jeni na biso ba ko kende ko découvrir to ba ko pusa mele ba ko sala biloko wana ne ko sala ki ba ko tikela biso tante to ko manesika wana ne fo ba ko ba étouffer yango est-ce que ba tumi ba le wana Mzee Kabila na Mbuta ba bango ba ko préconiser yango ko yebi yango malamu ki Mzee Kabila en son temps on dit que ça m'a qui très bien ba bombe ba ngi ko sala donc mon élève que ceux qui ba to ba se doter na mundu ki ya bango medine mboka na bango lobi ba ko ma redoutable to ko su ko imposer bango eloko ti ko philosophie wana ya Mzee Kabila philosophie wana ya Mbuta Lumumba yango na ebisi bino peuple congolais na ebisi yo dirigeant politique aussi longtemps que yo mto aspirer ko sala politique na yo mto sala politique soki boko kanisa kate ko mettre en pratique
ba vision politique ya bato na mibale c'est que bokanisa kana bino bolamu ya population te bokanisa no développement ya mboka oyo te kasi boluka kana bino kaka mabumu na bino ba poche na bino na kubonga ya ba famille na bino alors yo population biso tozolo ba boende mingi pour la yo population po ba dirigeant wana tozana tango ko bongola bango te po nzeto esetengami na kimu ekole etengami ezitokosi ko regresa ngote bino o le biboko koma to yo population o zaka manipuler o comprendre que discours nyoso bakoyela yo eza na ngambo bato pouvoir eza na ngambo bato opposition soki ezali te kokokana na discours indépendantiste ya Moïse Kabila ya Mbuta Lumumba ya baki bato wana bazali kosakana na esprit na yo pona enrichissement égoïste to personnel ya bango moko yango na zwa mayele indépendance o bakoko na biso babundeka na 1959 to perdre indépendance wana de suite ya assassinat ya Mbuta Lumumba to perdre ngo le soutan babomeli biso musée wa ingaki azongisa yango alors to telema to bundela indépendance yango alors pona ko tema ko bundela indépendance donc moi je to baleti to spécialité to zo ki libabu to tangi na école na tangaki ezekolo mona ka tinga na zango na classe d'abino eza université to kutana kano ba camarades ka ces écoles africaines oyo les grands timoniers mokumbi etumba lobi kwa bayini fumukusu kya mzala mpana na ngola ne sonja nzila bazali guide bazali motu nde bango bapesi subwanya bala musibiso molimo ya kubundela mabele to pe bongo ya botelemeli mabe nde wana tata mokili na kombo walongo fumuki mbangu bazali ko banzela biso bwanya pe maide po tubundela bongo mabele na biso matondo ekoli ya bakobi misala ya 1921 ya koko ya suka mboka mayele pe bwanya ezangali pasa balobi bien émission balobi bien ne songanzila matondo ataba contemporain bako sala kinse kwa soko isia amonani na ndako sexe na ye banakata je moi citoyen mobali kombo ya kinse kwa kobotana se kobotana bantselele bopesa bango kaka tango ata nzete ya baoba ekolala tolanda elema oyo ya président Traoré. Il a aussi parlé de Mbuta Lumumba, a dénoncé politique il y a impérialiste tango tozali ko s'acharner na ba dirigeant politique na biso bazali ba melier bazema boko ya kokangama tolandia wa kilandi ngeleka balobaki ba ko découvrir qui est l'homme blanc aux commandes ba ko sala boni nesonanzila baloba na biso ba revela biso ndenge nini ba memela bato ba vidéo ya ba Samuel Odo Prince Johnson azeko kata Samuel Odo matoi mondela zeko yako melisa ye masanga apangusi ye motoki filme yango wana politique ba imposaka bakangi Kadhafi babomie bake kotia na chambre froide bakati moteur na chambre froide bakati moteur bato bakotaki na pokwa ya mokolo elandaki koya kotala nzoto ya Kadhafi bazé ko kanga zolo et c'est langage et c'est communication pour baloba nini il était plus têtu que vous il se croyait botalesi kato komisier bomonite que États-Unis d'Afrique et l'Obama rappelle soute bomonite que satellite eko tambo sa communication ba dirigeant africain l'Obama soute bomonite li solo ya banque moko ya Afrique et l'Obama soute tolanda élément il y a président Traoré bongo toko zongawa na babiange mosusu po ya kosilisa manaka na biso ya spécial 16-17 Tolanda. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi.
parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo, pour une interview, pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. Matondo Nabansoto Tibongo Kolanda, le président Traoré, Yango et Salaka ete Tolobaka Ekenda Bato, Etikala Bato. Tango ba assassinat qui Mbuta Sankara, qui pouvait croire que Aouti Kobotama, Traoré Moko ya Mikoleze Koya. Ba manigancé, ba utiliser Blaise Compaoré. En pleine réunion, ba Koti, ba assassiné. Ndenge kaka ba meseni ko sala pona ko étouffer mon pépé Yabola Moussi. Baindo Kasine Songanzi la ba mesana ko ebisa biso tiwe il en restera un tant mosu un wana yende ako renverser vapeur to bongoli ba biange mina biso ndenge to lakaki to zeko koba ndeko mazengo mbote boni bino santé mbote inoko ndombele. Confrère Motambusi Manaka Misalami Abato Kati na Vuva Mo Télévision le loto robaki to sombiti nyamakani si étant elenge boyebi liti ya musée Kabila boyebi lisolo ya Mbuta Lumumba ba komobomi bango biso na ino na bomo ite kasi to kutima solo chance pour la biso to alina kati ya masuba ye le timonier bazé ko kumba ne songanzira fumukusu kya muzana panda na ngola e saliete to kota na maye maleka pe to simba yango po ya kotalisa ba kolanda biso kasi nini bokolo bana ino na mobanda na bandeko bazé kolanda biso o ba pemaki na ndako lobi le 16 pe ba pemi lelo le 17. Matano mingi no kondombele na bopisi biso lisusu maloba etant que pe moko elenge na kati ya mboka Congo kolandela mate ya les grands timoniers ne songa nzila ndenge batangiseli biso musée eza ndenge te batangiseli biso musée ya classe pona classe batangisi biso musée Kabila to pe Laurent Désiré Kabila babomaki ba assassinaki un point très bakotisi biso na profondeur te toyeba nini salaki ba bomaye
pelit nini oyo musée azalaki na yango. Très bien. Batalisi biso ngodi. Yango salite lelo biso ba jeune congolais pe lelo ba na mikolo ba ye ba penzate mission pe lit ya musée Kabila ezalaki nini. Musée Kabila na époque na ye malgré tout ezalaki pe ba na mikie mais tout de suite tant ko kama masolo pa ba mikolo. Yango to separa na lobo ni sunga ndila balobaka ba mikolo bo betela ka mingi bilenge masolo eleka. Mingi masolo zo ba lelo bazo kosa biso. Na kala to bana ko les 5 fois 10 fois mais nzoka na kala azalaka ne mwana o ba ne ko kokole ba botsi bazo lesa nazolo bela maswa mikate azolo mikate ba biscuit aibite mon botsi azali ko pesa mikate wana pasi ya ndenge nini o ya ba ne mwana ko azwa ko kiona ko kokole lelo ne siko na ko koma ba botsi nde ba comprendre que ba botsi na biso ba nyoko maka siko lisolo ba petela mo biso bilenge ata oyo ba bombi masolo wana ba bombi yango ba memi biso kaka na likanisi ke na tango bango makambo ezalaka malamu grâce na biso tozwi ni sur ndia na eleko yi batalisi biso na koloba mo muke côté ya Laurent Désiré Kabila musée Kabila lelo musée Kabila bazalaki na esprit ya révolution bolimbisi babandaki kosenga même aide et pas ya bapaya na tango muke bakambi batikali kosenga aide bazalaki na vision ya makasi ya évolution ya mboka na biso et on bazaki engagé et déterminé na musala o bazaki ko sala pona mboka en tant que président donc balingi pena mboka e bongwana donc vani na tango ya président musée ko vana na kati ya mituke ba so monika 5 pour beta recevoir film jeune fille alati malamu te ba ko beta e film puis ba ko kato pena bilanga ko sala soni o mala simona ta lisubo mote makambo bakuluna ba nini na motem ki wana ezalaki te ba jeune pe bazalaki mingi na mo ba distraction pe lisusu te o musée salaki effort ala musa mingi ko sesa ba jeune po akota na condition azalaki na yango différemment na lelo. Très bien toko zongela bino to sepeli tango bola musi neno makambo neti ya transport ezalaki inhumain to fandaka na kombi tango wana to kotisanaka makolo o biso to yiko mona ngo normal mais musée baye balobi ce n'est pas normal bato baye banité bafanda na bus bokutani na mama mokolo na jeune fille alati mabe kokotisana makolo ndeko manzambi mbote boni bino santé kimia ezali noko nombele na lisungi ya tata mokeli pe ya malongo fumuki mbangu na kati ya etonga 16 janvier 2001 assassinat ya musée 17 janvier 1961 assassinat ya Mbuta Lumumba tobengi bango bayero mikolo na bango eyali férié ba journée chômé payé bato ba osala te kasi ba ofutama yambo na ino na bandeko baze kolanda ba date wana mibale ba kombo wana mibale ezekolobela bino nini matondo mingi noko ndombele na motuna pe tozongisi matondo mingi na bandeko bazolanda biso na siku totangi même ata mokili tata mokeli eza identique te mais à complet. Musée Kabila na Mbuta Lumumba basalaki effort ya komiyeba o bango bazali yango ba exercer ki malamu mission na bango na mokila moso. Yango esali ke baza loka spécial nzoka nde na kata mokili ya mosoni biso nyonso toyaka tozaka ba spécial. Malchance na biso na mokili ya bayilo toyeko kuta na école o ezo rendre biso tozala conforme. Sans ya spécial na biso ekufa. Ndi yango tozala peke na école wana balakisi biso te grandeur ya musée Kabila balakisi biso te en réalité pour tanga ba héros to tanga histoire na bino malamu il faut boza na système éducatif pour eza adapté na ba réalité na bino et système éducatif wana fait dans la chapeauté na religion o eza autonome ya bino pour la kisabino wa pesika bouti et si kanini bozali pe si kanini bozali kokende pe la kisabino bien fondé ya mission ya moto moko na kati ya société
n'étant bokoyeba objectif ya mutu moko na kati ya société poza na capacité ko pesa ba maboko. Donc tellement totangi bango te na été lo ba pa ya pour premier obstacle où ils ont permettre de bien fonder la mission musée na ya mutalumumba ezaka ka système éducatif. Et un système éducatif. Donc, dans le système éducatif, on a toujours la programmer pour reproduire oyo colonisateur attaquer na carte nationale matière autobanda chaque fois pour reproduire. Rien que de produire naturellement oyo bisomoko tata mokelate na carte nationale la capacité. Donc, na bandeko ba kozali ba ko kolanda biso ba yebaki bango be ba spécial. Ceux qui ba sale fo ya komiyeba ne ba koyeba vraie mission ya rôle na bango na kata mokili ne eko permettre bango bayeba ke musée Kabila na Mbuta Lumumba basala quatre efforts ya komiyeba yango ba jouer qui bien rôle na bango et lelo bazo mériter po sima na bango ezana mingi oyo bazo landa matambe na bango sima ya niso nyanzila bazo sala pe effort ya koyeba vraie identité na bango à travers si ko bazo tanga na kata région africaine. Matondo na bandeko bakolanda so frère bolobi bandeko bamiyeba komiyeba lamuki tongo moko na osala nini okomiyeba et ali hasard et ali automatique mécanisme quoi la nini po so frère bolobi tout le monde spécial. Mais tous en l'esprit supérieur, tous en l'esprit inférieur. Tu vois que ça la bâtonnier sont pas que ça la spécial, mais bâtonnier sont pas que ça l'égalité. Donc bato ba mieba ala mukika na tongo ndana mieba akobandela wapi or bongaki malamu bo orienté bato wana oyo basé kolanda biso très bien par rapport yesika moto miebelaka. Maintenant ils ont vraiment moi précision moko ya malunga esengela etopesa na esika wana par rapport ya ndenge pe bomeki ko intervenir na esika wana. Oui, tous en avez esprit supérieur oyo déjà malunga fumu kimbango supérieur des supérieurs plus que tous les esprits où il y a dans le monde physique. Et Mbuta Lumumba, musée Kabila, Ekimpa Vita, esprit supérieur bangwana nyonso oyo walongo fumu kimbango asie pisine le ko poto yeba mission o bango bayelaki mais soki tolobi bandeko bamiyeba eliko loba soki bazo constater na kati na biso o to bimisa différent na bango bakanisaka bam baso sola malamu ete biso to miyebi poto esima niso nyanzila poto esima niso nyanzila à travers siku mesemon anza de permettre biso to miyeba très bien et to ça l'effort ya koluka environnement o ezo correspondre. Et c'est difficile par rapport à l'élo, par rapport à l'enneigné colonisateur à créer la biso environnement, ils ont permettre à toujours déconnecter na yomo. Environnement où ils ont pollué la musique, pollué la masala, pollué la saleté, pollué la insanité. Donc ceux qui m'ont bandi que ça les fois ya komiyeba. Dès que bandi komiyeba na kati ya région africaine toute la semaine so nyanzila à cause de l'effort déjà pour l'environnement et la scène peut permettre de davantage à créer Bolivie yako binisa o ezana kati na loba capacité. Donc na mukuse to kogi ko loba meilleure manière ya komiye bato meilleure façon ya komiye ba neleko ndenge tozali ezali ko zala na kati région africaine kotambola sima ya matambe ne so nyanzila o bazo mema biso tout droit vers walomo fumu kimbango na botata mokeli na biso et puis ko ça l'effort ya ko se méfier à 1000% na manière nyonso colonisateur a présenté la biso mokili et surtout na système éducatif naé oyo c'est l'objectif na ezali ya programmation kaka. Donc bokotikala ka jamais kozala ba sujet mais bozala toujours objet mettez le mopaya matondo ndeko mazengo Mbuta Lumumba heba bundi pona bonsomi to sombi tinia makanisi to la kibandeko botika la scotché na voix télévision peut to senga kana bino bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris surtout pas au nom ya foi
Sobolandi biso no ya fobo kokate ko serneni ntoze koloba. Tant mon sona koloba sur l'église catholique, ce que tu fois au kokate ko comprendre. Nini wana Pombuta Lumumba catholique ndate ya ki bato mabe. Kozala communiste. Ezali ko doit bien ayo privé et comme bien commun. Entre autres moi si entre autres poètes angwana velonde alaki eloko ya luxe yango to senga kabino bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris ndeko mazengo Mbuta Lumumba 1961 assassiné lolenge ba bomela Mbuta Lumumba ye moko mondele wana soko Gérard Soete wana alobi atanyama yakanda abomela kandenge wana te. C'est-à-dire, bandi na ko torturer Mbuta Lumumba. Ba torturer Mbuta Lumumba. Lino Mbuta Lumumba, oyo Gérard Soete wana la kisa biso. To ebite ba rachaka bangwango pendant torture, to tango si ba bomi bango. Mais to kenda nano ba torturer Mbuta Lumumba ba komaki faible. Bango na bandeko kito basala Polo. Napdeko Polo, ba beti masasi, ba kundi Mbuta Lumumba. Mais basé comme on a qu'à qu'on dira c'est qu'on va vivre. C'est-à-dire, l'émotion de la personne est qu'on continue qu'on zonga bango na cerveau, ba déterrer, ba kati mikie. Mais basé comme on a qu'à on dirait ça kaka ndenge ba komona misunya basé komona ndenge koloba on dirait ko torturer bango ba tina sud ba ko pas ko se passer du po ici et limusaki misuni mais ba préférer ba tia moto au tracer zalate nini bokoki koloba botala degré ya liwa ya ndenge wana po moto wana lukaki rien que bolamu ya baimboka na ye maloba mboka bi matono mingi no ndombele na bopisi biso lisusu maloba bisika wana place tutuna ba intellectuel mituna ti bazwa temps koloba ke Mbuta Lumumba kufela pona mwasi est-ce que bazwa temps ko sala réflexion eninga mabomela Mbuta Lumumba te soki bazwa temps ko sala réflexion bazwa temps ko kanisa ninge Mbuta Lumumba kufaka balingaki ata ko zata na likanisa koloba bongo te pour voyez là si qui intellectuel na bango ezande ki buzobonde mundela la kisi bango yango ba kolisi ti la génération de zala ngoti lelo on de commencer par le système éducatif ceux qui ba ki vision Mbuta Lumumba bazala ki déjà révolutionnaire uta avant basala nini oyo ba ya ko telemela ko na indépendance na biso to pe na masolo le kaka bongo na nini on a Bruxelles kuna na 1959 Mbuta Lumumba avant wana basala conférence ya Accra place bazaka na ba commun pour donc bazaka un esprit de révolution et si ka pe ba se décider ka ba bundela bamboka est-ce que ba décider ka tant ba yé na mouvement wana ba yé nango tina 1959 pour na ko déclarer indépendance na biso pe ba préjudice causé au mundela sala ki biso na temps wana ba yé ko loba ba vérité nyonso ba intellectuel ba comprendre ngo karaté nyonso wana système éducatif est bon bien et le bien ôté après ba yiko bimisa face cachée à ma bé ou ben ko l'accès biso lelo ndoko nomele ça la biso pasi kotala lelo homona ba mikolo ba vandi ba beta pe lisolo ke Mbuta Lumumba kufaki pona mwasi mais ce qui botali parcours ya Mbuta Lumumba ba discours na ye ndenge ba bomiye ila kisi ki azalaki muto moko pambate donc azaki pe na mission moko ya makasi o ebebisaki mission ya mindele po mundele soki Mbuta Lumumba akumisaki mayina bango mundele nga ko Mbuta Lumumba na sorte wana te le contraire nga lo makama malamu pona Mbuta Lumumba mais loko na Mbuta Lumumba kelemela ki système o bango bayaki nango e détruire biso lelo ti lelo tozali yango moni mundele lukaki a salir Mbuta Lumumba po vidéo wana bala kisanga na ba politiciens nyonso o akoya pa telema pona ko luka bolamu ya mboka na ye to pe ya peuple na ye ba ko sukisa ye au sort na ye kozala bongo matondo ndeko Manzambi c'est vrai tozali pris par le temps tango ezeko sala biso penza moi matata totikali soko na minute
misato soko mine wana atrocité oyo basassinela Mbuta Lumumba nini bokoloba na bandeko bazali kolanda en tout cas tokomi kobenda penza suka matono mingi nokolombele déjà atrocité wana loposo pemba etizaki yango mpona koséduire bafaible d'esprit biso towana kati ya religion africaine toyokaka bino boloba makambo wana eza bafilme esi totala toyebi ndenge suka et ce qui est vrai ezali ke période eza favorable te mpona bango na bagere ya baatrocité wana oyo basalaka bayebaki ki Mbuta Lumumba esprit supérieur pour preuve balakisi Mbuta Lumumba balakisi biso na kane ke oyo mokili eza capable te ya kosala bango bakosala yango au nom ya Afrique na kati ya Congo po kotelema 2 heures du temps kotombola loboko likolo eza kolakisa signe ya résistance donc réaliser oyo eza impossible mpona bahomme ordinaire et puis faire voir na monde entier ke bazalaka héros national ya Congo te mais bazali mpona libération ya Afrique de manière générale y compris na bapays ya baafrique Maghreb. Donc bazalaki d'esprit supérieur tosengi na bandeko oyo bakozwa libakwa kolanda émission oyo comprendre boye kobanga te yango ekopermettre yo vivre nila même mbala mosusu décision okozwa lelo mpona bien-être na yo pe ya bandeko na yo nde yango ekodéfinir la personne oyo bino bozali. Donc soko oyebaki ke ntango mosusu otikali kaka na 6 mois to une année ya kovivre mbala mosusu ekozala malamu to se comporter ndenge oza kose comporter mpo bambuta Lumumba soki bayebaki ke naza lisusu lokola bamona eke naza lisusu na ntango ya kovivre te par rapport ya ndenge loposo mpe misa sosoli mission oyo nga na ye nango mpona bien-être bayini yango moni bamonaki inutilité ya nzoto ya mosoli eza langage oyo yaki mpatikela biso nzoto oso eza na bosomi te ntina na yango eza te. Donc bambuta Lumumba bayebi nini wana babengi liwa et puis mpona bango mondelo wana ya motane oyo loposo mpe mbatiaki ya kolakisa bango ke na oboma bino boye yango ete ezalaki objet ya père mpona bango bamona eke osembo ya tata mokili esenga tobatela yango malamu mpe tokanalize yango mpona bagénération oyo ekoya nsima. Donc yango wana tokoki koloba bandeko bolongola kobanga eza ntango na biso ya lobiko bolongola kobanga ya ntango na biso ya lobiko nature eza na ngambo na biso pour le moment et puis bon compter te na bato to compter na biso monde Mbuta Lumumba lobaka histoire ya Congo pe Afrique au moment en Afrique et comme na Congo d'ailleurs kolobaki soutien na biso ekouta kaka na spiritualité na biso o eza incarné na walongo fumukimbango o baza mobikisi ya babikisi po bango ne bato bazwa to bango bato basala ba réaliser impossible ya kotelemisa mabele po déjà moi ezaka ya kotelema batelemisa mabele po permettre bango balonga nkamba 15 heures bako mbandango 15 heures puis baza les seuls oyo ba réaliser aussi impossible ba bongola ndeke lisala na ngwe koma ndeke. Donc to se confier na walongo fumukimbango lobiko na biso ezali na sima na bango na se ya matambe ya neso nyonso. Soko maye Mbuta Lumumba babundelaka mabongwani te. Est-ce que tokoki pe ko beta lisolo ya bonsomi? Soko lelo bayi politique, soko lelo biso bayi mboka lutte intellectuelle. Tokei ko fukama, tokei ko lembola basapato ya loposo pembe. Tobwaki soite na etumba ya Mose Kabila. Tobwaki soite na etumba ya Mbuta Lumumba. Mose balobaki na yebi ke lobi to sima lobi na kokufa. Mais na lingi ata soko na kokufa lobi na demeurer les soldats du peuple. Liwe bangisaki bangote. Mbuta Lumumba balobaki l'avenir du Congo sera beau. Bandeko balandi bolandaki biso lolenge lonko bani bozongisi matondo na bandeko nyonso bazaki kuna na sima ya matalatala po nini te notre Dupro ndeko Ngala Nzumbu ndeko Matumona l'ingénieur de son po nini te
bazalaki na ndeko basanga bayaki lelo kotala ndako ya mosala ndako na biso ya lelo ya mbaki bongo kilandi ngeleka tobandaki manaka na bango ponini te ndeko manzambi pe bongo confrero na biso ndeko mazengo nde tokaboli na bango masolo ya mokolo mwa lelo biso tolobi kimia ya walongo fumu kimbango eko bakobila o mabota mabino tokutani na numero mosusu na mikolo zekoya matondo miki Yeah.